Mbote mbote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi na yebisa bino kengo lelo bo senti kengo décoration échangée pour bon messin na chemise na veste déjà vendredi ya mukolo ba musulman bakenda juma sadi lo sambo na biso esambela mara lelo yango ba moni epenge Fofana a changé look a changé telemeli kolala kolamuka na Congo eza makambo bolali bolamuki information toujours ezo bakisamo bolamboyoki na Sankuru keno si 3 provinces oyo élection ya ba gouverneur esalamaki te mwana mboka Mukumadi bazongisi ye yango ngai na oloba na ba député provincial ya Sankuru peuple nde pona kibino po bozala ba député lelo esala soni ya komona PPRD oyo komi FCC nini PPRD ekanaki kosala oyo basalaki te o lelo ekomi FCC ezo sala soni ya komona lelo keno bofinga Mobutu mais lelo tomonika lolenge ya Mobutu ezongiti ba papa mikolo bakotaka na bis mais motabimi na résidence na ye na mutuka na ye mais kokoma na kinga kati motabimi na bis pona kolakisa batu ke autorité morale boye bofukami mais biso ba mizima do fukami la alati alande nzambe autorité morale ezande peuple po ozaki moteki mituka ozaki peut-être mutu moko osala bolamu na mboka na yo mais peuple poni yo ozala représentant na bango yango disida nazo banda kotuna question oyo député azanani po babenga mutu député to ministre to mutu azana mandataire azanani député aza motindami ya peuple ça dit peuple ponyo na Sankuru batindio député mais za soni lelo komona batu oza pe na parti politique mais Joseph Kabila aza pe ka président ya PPRD mais bino nous oza ba collègue na it mais là comme autorité morale na bino na ndeni pe okomi penda oye ogumbami ozoli a comme nyoto ndeni bo défendre l'intérêt ya peuple congolais et kozala bien lelo bokolanda ndenge nini mwana mboka Jacquemaine o azalaki secrétaire à UDPS o azalaki lisu ya UDPS na élection euti koleka a sololi na bapanzi sango na bato baponamaki baya batuna pe mituna c'est pango ezani bokolanda ndenge nini yemo ko expliquer bokolanda ndenge nini a expliquer musala oyo ye asali na lolenge Corneille Nanga bayo yango otuna mona mboka Corneille Nanga est-ce que le mona mboka Corneille Nanga ko sona ba voisin na ye potomoni même papa na biso kalamba tanga azali na seni IDPS ezolo banayi keno alongwa ba remplacer aboyaki est-ce que le na Kasai pe ko sona batu eza musala soki ba pesio musala il faut yeba ko respecter ndeto zota ba député 2023 boko pesa bato discours nini parce que boké na assemblée même le règlement d'intérieur kutu bolobeli angoti. Il y a une énorme différence entre 2018 et 2011. Pas parce que nous avons gagné les présidentielles, en termes des libertés, en termes, parce que les élections, c'est la compétition, c'est effectivement aussi la transparence, mais c'est l'expression des libertés. Nous qui avions fait la campagne électorale de 2011, nous pouvons vous rappeler qu'en tant que parti politique, chaque jour de notre pré-campagne électorale, chaque jour de notre campagne électorale 2011, chaque jour même du jour plutôt le jour même du scrutin, et plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, après les élections du 28 novembre 2011, ont été des journées d'horreur et de violation des droits humains. Nous allions en 2011 en campagne électorale. Chaque jour, nous recevions des rapports des différentes antennes de l'UDPS à travers toute la République démocratique du Congo, des arrestations, si pas des tueries, morts d'hommes, où il fallait suivre nos membres, nos militants dans les hôpitaux pour la simple et unique raison
qu'ils étaient en activité de campagne électorale, des activités pacifiques, libres et légales. Donc, si vous n'arrivez pas à faire cette différence, je crois que peut-être subjectivement vous avez d'autres appréhensions. Et pour nous, nous estimons que déjà sur ces questions-là, il y a eu une énorme évolution. Nous n'avons pas dit, et c'est bien repris dans notre rapport et même dans les recommandations et conclusions, nous disons qu'il y a du travail encore à faire. Et je crois que c'est ça un processus électoral. Un processus électoral, il faut savoir l'améliorer de jour en jour. Nous, à l'UDPS, je crois que nous sommes à la 3e étape des élections en République démocratique du Congo, après le dialogue intercongolais. Nous, à l'UDPS, en 2006, pour des raisons politiques et par stratégie politique et action politique, en 2006, nous avons boycotté. En 2011, nous avons participé activement. Et le constat que je viens de faire et le constat que nous avons fait, en 2018, nous sommes revenus avec une participation extrêmement active, non seulement pour l'effectivité du processus, mais aussi dans sa réalisation. Et le résultat, c'est vrai qu'à la présidentielle est une victoire, mais on le dit aussi, aux législatives, ce n'est pas le cas. Renforcer la rigueur, l'éthique et la justice dans la gestion des contentieux électoraux. Je crois que nous disons tout. Nous disons tout ce qu'il faut dire pour qu'un recadrage important et sérieux soit fait sur la gestion des contentieux électoraux. Nous avons utilisé peut-être des termes responsables qui ne sont pas de votre satisfaction, mais je crois que vous pouvez exploiter cette recommandation-là pour participer avec nous l'UDPS, à faire en sorte à ce qu'on puisse corriger, recadrer, peut-être même sanctionner pour qu'on n'y revienne plus jamais sur toutes les dérives que nous avons connues dans la gestion des contentieux électoraux. L'activité que nous menons ici n'est pas une activité de positionnement ou par rapport à la CEP ou à un membre de la CEP. L'UDPS est un parti organisé. C'est vrai que la nouvelle composition de la CENI, l'UDPS va s'y retrouver, mais celui parmi nous qui se retrouvera au bureau de la CENI sera désigné par la direction politique selon la procédure normale. Donc les 35 membres de la CEP que vous voyez sont avant tout politiques. Le parti leur a donné une mission technique et je crois que cette mission a été bien menée, l'expertise y est. C'est au parti de voir si parmi les 35 membres de la CEP, l'un d'entre eux est valable pour représenter le parti à la CENI, mais c'est l'activité que nous menons avec vous aujourd'hui, sénatoriale et des gouverneurs de province. Vous constaterez même que nous nous sommes donné l'ambition de postuler parce que nous sommes un parti qui a été créé sur les valeurs de la démocratie. Nous nous sommes donné l'ambition de faire campagne là où nous n'avions pas des grands électeurs, parce que nous croyons en la démocratie. Donc nous avons postulé pour les gouvernorats dans 12 provinces, pour les sénatoriales nous avions 24 candidats dans 14 provinces. Donc nous sommes un parti politique très ambitieux et qui croit non seulement à la démocratie mais aussi aux élections. Donc il y a eu un investissement énorme. Mais peut-être malheureusement les réalités de ce scrutin-là ou de ces scrutins-là sont celles que nous tous nous connaissons. Et nous avons pris l'engagement ferme de ne pas permettre à ce que la République démocratique du Congo ne puisse encore une fois connaître de tels vices et de telles difficultés. C'est pour ça qu'en interne,
il a été ouvert une action disciplinaire. On m'a posé la question sur ça et j'y ai suffisamment répondu. Donc, nous croyons non seulement à la démocratie, mais aussi en l'avenir du Congo. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes avec vous aujourd'hui, parce que nous avons communiqué aussi sur les perspectives à venir et on a fait des recommandations qui vont permettre à ce que le Congo puisse évoluer positivement. Ah, bah député baza combien? Nani peut visiter base naïe. Na 26 provinces, image comme ya chef de l'État, sorti à gouvernement. Yango na expliqué dans le niveau Europe, agence zaka moko JFM service. JFM service ado sala naïe musala pour nani du peuple congolais et de ses confiance. En même temps à niveau États-Unis, en même temps à na Suisse, en Allemagne. Botala lolenge bato pe bazi bakoli na bango. Ndenge tobanda kozela bar 29, bar 30, bar 31, c'est-à-dire lolenge bopesa ye toujours confiance ndeye aosala musala. Agence ezaka moko. Avec JFM service, musala ezokende toujours ndenge bozotia koli na bino, ndenge pe bozoretire bakoli na bino. Vraiment na koloba naza na esengo makasi par rapport ya service na bino bosali biso. Vraiment eloko ekotaki à partir ya poto bien toujours yango vraiment très bien. Eloko moko ebungi te parce que eza na ba marchandise na kati. Eloko moko te ba bougeau ba yibio te puis bosengi biso ata frais moko te ata 100 francs ya pamba o voilà te eza te vraiment toujours mutuka tout neuf kitoko vraiment service elamu na sengi na ba union soza na posa ya koya
kotinda mituka baza na posa kotinda mituka na bango batinda vraiment na agence ya JFM service vraiment bozala dessus te vraiment na assurer bino ngai na zui Grand Cherokee euti libanda mboka ekoti na zui avec sécurité nyonso vraiment merci bon ngana koloba na vraiment na conseil vraiment soit na bakoli parce que na moni même bakoli ya bato mosusu awa soit même na bakoli alinga tinda to mituka misusu marque nyonso to babis vraiment na osepela tinda toujours na agence JFM service et aux alamien parce que na JFM service sécurité zali et l'eau va s'inquiéter zate. Oui, merci. Na motuna na yo ngai monsieur Jean-Marie Kabamba na uti Danemark na komaki lobi na butu alors na uti kosola na ye moko JFM service na tongo ya lelo ayebisinga non monsieur oki koleka na niveau agence déjà conteneur eza kuna baza kofongola pour retirer biloko na yo yango wana nayaki mpona meka biloko na yo nini oyi koloba par rapport na bato baza na badute ya kotia biloko na agence ya JFM service. Oui, en tout cas nakoloba nazaka na témoignage moko eza mpenza palpable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois natinda biloko nauta otinda biloko mosusu dernièrement wana décembre et puis nabengai bapetit frère bakomaki directement bazalaki servi. En tout cas côté wana en tout cas naza na un mois ya koloba te. Pourquoi? Parce que moi-même je suis témoin oculaire oyo venza que non natindi biloko na ngai mpe nazwi yango en toute et due forme sans problème, sans casse, sans quoi. Donc c'est un peu ça quoi. nayebi ke ntango naoloba mama Pauline Lumumba azolanda yo ntango nazoloba moto wana ti Richard Pangi na Mulhouse aolanda yo. Bon na minute oyo eloko naki koloba na bandeko na biso ya diaspora ezali ke tokendaki mboka mopaya eza mpona kokende koluka mais tobosana place source oyo biso touta te puisque awa nde place babitolo na biso bakunda awa nde place oyo totika bafamille awa nde place nyonso ya biso ezali awa kuna ezali kaka ke mboka okei koluka de façon ke omema oyo ya plus lisusu na bandeko na biso oyo batikali awa bandeko na biso toza na bango kuna na diaspora botinda bosala biloko de sorte ke mboka na biso ekende liboso soki ke eza kosenga bainvestissement to investir totia mpenza makoki oyo ke de façon ke toluka mpe de façon baoyo batikala kote oyo batrouve mwa emploi puisque emploi eza nini emploi ezali ke soki lelo par exemple ngai nakei il suffit par exemple que na créer moi petite et moyenne entreprise quelque part na engager 2 ou 3 personnes vous voyez que 2 ou 3 personnes wana bazali mariés à supposer que baza mariés ou soit azali na moi engagement moko boya fukelaka leki na ye classe omoni ke au travers ngai na moi eloko nga na créer leki na ye wana oyo aza komanke minerva na classe akozala servi donc ozomona ke nazwi une part ya responsabilité déjà oyo na contribuer na kati na biso donc c'est un peu ça totinda biloko de sorte toyede baoyo batikala kote batravailleur na yo koluaka mpe bamituka nini okoloba na bato oyo baza na bamituka po yo mwa omoi ndenge Grand Cherokee eutokita awa sans problème na bao baza na babute oyo bakoprofite kolanda yo oza moto mibali na niveau ya poto bato wana okoloba na bango nini? Oui, en tout cas eza malamu na bandeko na biso nyonso oyo baza na mwa biloko neti mituka par exemple eza bien mpona kotinda yango mpona nini ndenge tolobi toujours toza koporte un plus na kati na mboka na biso na mutuka oyo tokotinda wana tokotinda yango teke mpona bafamille na biso batambola tokotinda yango par exemple mpona par exemple mutu esala neti par exemple transport wana eza nini eza toza korendre service na mboka bien ke nga na kozwa mbongo mais naza korendre service mpona nini niveau ya transport soki ke par exemple transport ezalaki mwa kokoso oyo ke leta par exemple akokisaki nano makoki nyonso te mais ngai ntango natie un plus na ngai wana c'est-à-dire na apporter quelque chose donc soki moto aza na biloko na ye aza na motuka aza na nini machine nini machine à souder tout ekocontribue toujours mpona épanouissement ya mboka mpona kocréer misala wana toza kocréer ezali mpona biso te ezali mpona peuple na biso oyo totika na kati na mboka. So on a posa otinda poli na yo na JFM service express komibanga na yo te omona mosala donc ndenge eza nango na norme donc eza nango na kimia donc kobanga te donc même panza sango place yo ozaleli keno eza nango service
azosala eloko moko ya malamu tozwa biloko na biso totinga bandeko na biso na Kinshasa oyo baza na badifficulté ya kozwaka bakoli na bino euta na Europe kuna ntango tinda ndeko na okoli akozwako na kinga bon otomona chipe wana ezokita awa grand chauffeur ezokita awa donc ça fait 2 semaines passées ezokita awa loso wana poso otinda mutuka na yo même ndenge bavakanse eza boya kotambola nango tinga ezokoma na kimia bakoprotege yango na ndenge oyo esengeleli ya mosala donc odute te oyoka mpe biyokayoka te kuna biloko na bamoso na tindi ekoma bien te tinda nanu mekana l'espérance wana tinda mutuka wana vite service pour se retrouver ya mosala na ngai te Carton moko. Elle est la vidéo qu'on a dit faire un service, on va faire vite. yango na koloba courage na mona mboka prospère oyo awuti kokufisa yango ye soutien na biso magazine tokomi wapi totondi yo kaka no zala na courage zala toujours soda ndenge ozodefendre famille biso eza nzela na biso merci na RDC Monde pour retrouver ezala moko place oyo bacongolais baponani ya kosala oyo esengeli bomonaki mama Pauline botunaki oyo esengeli arépondre bino mama Pauline courage. C'est la joue indépendante, pour lui qui est non communiqué officiel, discours et vous allez faire décéder le défilé. Yango na tuni na pepe. Tous à la toujours liso likolo à liso. Parce que ba député baza pa na misala ya pepe. Député aza pona kokunda bibebete. Député aza pona kokaba mbongo te, mais député aza pona ko défendre pepe. Ndenge bato azokufa na Ituri, ndenge bato azokufa na Est. Mais ma belle est que les députés à Est sont le vélo au temps. Ma ministre est à Est le vélo au temps. Ce que les ministres pour les femmes. Mais il y a d'autres députés provinciaux à santé. Moment où oyo, ma personne des candidats. Il faut que le il y a un gouverneur ya solo. Au gouverneur a auto longwa moi na mboka Berton olongwa zaki ya CCI. Ce que on a posé un changement. Autant de Joseph Kabila, mais à tout cas, dans le commun ensemble. Il y a un logique, non, merci. Na chifre service. Nous travaillons à Kinshasa. Nous avons un élément de baba agent maï pour la non chifre mango avant de gagner. Nous avons un quand des bons médecins pour l'envoyer. Merci na équipe. Nous avons un peu de mon amour à Eliezer place à ça.